biso la téléphone so zela ibandi zela. Mbote bokota to solola na Madera Koko aye ko panza poke. Madera Koko aye ko panza poke aye ko solola. Aye ko solola likambo nini bandeko na ngai bolanda Madera Koko bokota to solola. Madera Koko aza en direct na masolo ya sika aye to solola. To solola likambo oyo etali babinzambi oyo ya biso ya Congo vraiment ye azali parmi batu oyo mona makambo mingi na kati na binzambi yango wana vraiment azali awa po to panza poke aloba atalisa biso pourquoi toye na mokona lelo toye suite ya liwa ya papa Olangi vraiment bandeko mingi bazali contre nde to moni biso surtout na résistance awa bandeko mingi baza contre bandeko mingi ope bebisa bavina bango na nzela ya église na bango baza contre mais bato mosusu pe baza na bango pour batala kaka congolais ndenge tolobaka kibantu na biso binongo ndeko na biso likiyo oyo nazopesa mbote bisika azali na Londres kibantu na biso vraiment congolais atozalaki no mabe lelo soko okufi okomi kaka mutu ya malamu vraiment mbote na bino nyonso oyo bozali kolanda ngai moko na lelo na mbeli bino Koko Madera azali moko ya mobundeli mboka abundaka na libanda ya mboka awa pona mboka na biso Congo azali na biso pona koya atalisa biso au juste likambo nini oyo ye aye kotalisa biso na koyamba Madera Koko mbote Madera. Oui, mbote yenge na bandeko barandi yenge lisusu na molingami oyo atangami na kombo ya Pati Label masole ya sika kote msusu tobengi ndombati makese ndombasila Pati Label masole ya sika mato ndo vraiment bakombo belo pesi ngai vraiment matondo mingi Madera Koko bandeko mingi bayebi yo mais bayebi yo te présenter kaka mwana mukuse na pambo lisusu bandeko le Congo oyo batolanda biso elongo na Pati Label nazali mwasi oyo lelo natangami na lobi mama Congo mais na kati ya Biblia na logo la femme samaritaine mwasi oyo ya ndumba oyo azalaki na mobali moko mais entre temps na Chine kana ngai nasalaka na ngai babiloka buzoba na kati na l'église mais nakutanaki na Yesu Masia selon conviction na ngai mpe babengi ngai femme samaritaine yango naye koyebisa bino ke lelo tozosolola masolo ndenge baeglise de sommeil bazobamba bana ekolo Congo mabanga talisa biso mbeko na biso Madera Koko vraiment ba église ya Congo eza ko bebisa bana na Congo lelo vraiment to kopanza poke suite ya liwa vraiment ya papa Olangi po bandeko mingi ya ba Congolais bango soki mutu akufi ndenge tolobaka kaka na kibantu na biso soki mutu akufi vraiment il faut toujours kozala na mawa il faut toujours kolela atazalaki mutu mabe il faut toujours kobomba mabe na yo wana il faut kotalisa toujours bolamu yango sutu toye kosola likolo masolo na biso ya mpola lelo ndeko nanga Madera Koko otalisa biso toyebi ete Madera Koko ozalaki femme mariée ekomaki na mokolo mosusu kaka boye bu yo na mobali bokabwanelaki na papa lisusu nzambe na lobi le malheur attend souvent le juste mais l'Éternel est là pour nous délivrer. Mais nzambe nini oyo tokobela boya sunga. Nazali mwasi moko oyo na boti bana bitana na mobali moko soki Pati Label na ebaki lelo ke nzambe oyo ndenge tozomona lelo ke tokokabona na mobali wana
makese baptite bakoki kobota nde bana 5 te mpo eza mikumba binzambi oyo bazali komemisa biso cercueil eza lourd à porter oyo tobengi mikumba bango moko bakokoka komema yango te oyo liwa ya lelo ya nakende kaka direct mpo ngai nazali mama talisa biso mama kongo talisa biso na mobali na yo na ndako bokabwanaki a partir ya binzambi to eloko nini betela biso na lisolo a partir ya wana te ngai ntango tokutani na mobali na ngai nazalaki vraiment toloba ndenge babengaka payen nazalaki payen nazalaki toloba mineur azinga abotisi nga na ekart ya 7 ans bana 5 ngai moko na conscience na ngai namonaki kaka ke ane oyo naboti natelaki na conscience na ngai ndenge nayokaki balobaki kobanga nzambe ete bandele ya mayele namemaki ye na kati na eglize ngai pati moto namemaki ye na kati na eglize moko songolo mpakala ezalaka na Liège et puis le même église wana na Liège na église wana ya tata muluba otite ya wana skro wana ngai nakende kosambela kuna mais père spirituel na ye azali Muchebeya oyo asala grande église oyo babengi église ya mama Olangi eza première l'église millionnaire ya église oyo ya sommeil lui Chebeya wana millionnaire abimisaka mpe bato mpona kofundela Congo te namemaki ye kuna na Liège paster wana moyibi kombo na ye Chitela navandaki kuna mais naye komona ke eza église te eza tosi tosola nango na yo c'est vrai mwana ekolo Congo oyo azoka na ngai malheur à l'homme qui se confie à l'homme et bénisse à Dieu bénisse à l'homme qui se confie à Dieu kotalela moto te l'église wana eza baeglise te nakenda kuna nasambela soki nazalaki moyibi soki nazalaki mwasi ya ndumba oui c'est vrai balobi il faut la repentance namemaki mobali nanga kuna mpo nazalaki na intention moko ke na kovandisa libota na ngai mpo nautaki na loyenge nakutani lisusu na mama na loyenge bana mabe miyibi na miyibi escro na baescro baprofesia lokuta ekokisa makate basa bana na zabolo bayebi kutu nzambe te mosolo na bango mpona kodivize bango barenye na kati les volets arrivé pour dérober gorger détruire tiwe soki nazalaki moyibi lelo babengai Bishop Madera Koko napamboli lisusu nzambe ya Congo lelo basali ngai mama Congo nazobundela mabele makese landu ndenge nazoyebisa yo lelo na kombo ya kimbangu na kombo ya mama kipa vita makambo oyo biso tozobundela mboka normalement selon la Bible kobanda na Genèse tina Apocalypse eza mosala na bango lokola bango bayebi polingo te ils sont là pour diviser soki natali na kati ya bana ekolo Congo na kati ya Congo basheke mama na basheke ezali église oyo Olangi ya papa asala donc soki totali bien église ya mama Olangi epandi bafamille epandi mabota ekaboli kondima te ça veut dire baye vraiment na bokabwani na kati na bana na Congo si ezali église oyo ozosambela Jésus Christ de Nazareth te na kati ya Bible tozali lisusu na Jésus moko babengi ye par Jésus azalaki magicien oyo apundisaki bavrai disciple ya Yesu na nsima ya liwa ya Yesu babengi bango baponami mpe bakanisaki soki babomi Jésus donc ils sont ekosila bongo mina komisi lelo bana ekolo Congo
bala balobi ba professeur Lokuta nzamba lobi na bala yo nzamba lobi bana wana baza bana na yo te nzamba lobi mosi wana aza mosi na yo te eza les premières églises pas les premières églises mais parmi les églises ya ma paix église ya mama Olangi ezali mama Olangi azali mosi oyo azaki révélation na musala na ye ndenga kutanaki na makambo na ye oyebi ke azalaki commerçante mama wana avant abanda asangisa na bonzambe kasi abota pe banati abota pe mama Tumba tumba uto okufa wana oui mama Tumba bima epa na ye mais oui ebongo oyo olokofe oyo no lokofe baza ba disciple na ye tana lokofe pa bima epa na ye étoile badani lokofe pa bima epa na ye oui donc mama wana aboti kaka bana moko kaka ya mystique ba disciple eux ezosala tapage na kata mokili eux ezopesa fausse évangile bien aimé balobi ne juge point oui balobi il faut condamner les actes tozo dénoncer ba acte mama wana na mobali na ye comme na Elisabeth Olangi wana eza kombo ya mobali na ye azalaki directeur contre l'histoire na basili eza makota na bajewa ema na bango maboma mabala kisami na bota bana mabe kisami na bota bana mabe même kisami na bauta kuna bota bana mabe association de malfaiteurs bambi yebe ba voleur musala na bango bakoki te batikeli biso mabanga biso mabanga tokomi kokanga lelo mama kipa fita ndenge na tapesa ko respect dans le but naza mokolo na H tu es ma petite sœur et je te respecte masolo yasika et loko moko te ezali akobomba na pe ekomona na posa na pamba lisusu ndeko bafingi pofinga ngai ndenge bokoki kofinga nga et merci mais la vérité triomphe. Mais oui, liwa ya papa Olangi, maman na biso madera koko, liwa ya papa Olangi ezana biso selon ba bantu ninge tolo bakande kuna biso surtout likio makati na Londres ye vraiment ninga beta kango ba bantu. C'est-à-dire ba bantu, c'est-à-dire ki bantu na biso wana ata mutu aza mabe. Tozo eka kokufa akomi mutu malamu. Alors yo kote wana ataki bantu tout aux anangote ke ndaza bantu nganaza mwana Congo na pese lisusu mbote lisusu na nkaka mwana nsemi mwa muke na ke lisusu nazali membre moko ya membre unique ona ekambami na George Alula na leki na kopambola bango ki bantu te eza makamba ki bantu te eza apocalypse bazo kosa biso na ba sentiment le salut est individuel. Le combat nous faisons aujourd'hui, c'est l'état d'esprit. Mette Golote est un tel magalongara Hollande. Donc, il n'y a pas Paris, c'est fini, c'est fini. Et ça, Moussana Nabango, Basalaki Angote, Babomi Mabala. Yemoko Papa Olangi Nenga Zawana. En tout cas, on a le baptême, et moi, son âme, bon, entre guillemets, bon. Voilà quoi, mais, moto na moto, akopuka. Oyo ya lingi ki bandona ki sentiment wana ikotinda biso ba Rwandais ba boma biso ba yiba biso ba viole biso na likambo ya alléluia amen. Mais tomoni oui tomoni tanga mobutu vraiment tomonaka ba shege vraiment te ebele na balabala oui bazalaka na bango tanga mususu omona na zandu mwa muke melelo oyo après Mobutu tope après kaka afdel ezokota ba shege ba bimili banda donc so totali bien eza église ya mama Olangi mutu ye na bana wana na balabala église ya mama Olangi c'est un grand millionnaire église ya mama Olangi ebimisi bana libanda bona bakangi bango bandoki OK bango moko bandoki bango moko bazotimu na libulu esika bango bakota mpona peuple ekota mpona sentiment kombo ebomi biso o mama Olangi mama Elisabeth ye moko na famille na ye bayokanaka te na mobali na ye akaboli bafamille
na moni pe na yoki naza nanga contre te pe pour péter mais boyebaka bao botikali bokola après la mort il y a encore une autre vie. L'homme va récolter ce qu'il a semé. Landu na musala zo sala soko zo sala malamu na kolobano matondo soko sali mabe na kolobano osumbinie église wana bandoki. Mais sikoyo mama tomona kama mama Shabani alongwa alongola nini? Bango kuti basala ba mama na barando mama olangi pazalaka na ba chéri ne mama Shabani pazalaka na ba chéri na bango makamuna banga ba mama Shabani etali kuti biso te bomona kyango te ba potana ekune etali biso ta donc bato lokola ba mama olangi ba papa olangi bazo kufeza pasi parce que mutu akufi. Mais ça, c'est pour la libération à Congo. On avance, hein? Mais tout le monde dit Kabila a préparé, il paraît, il a préparé, et bien, en charge. Kabila, comme il Bibembe. Kabila, comme il est assassin. Il s'appelle Kabila, Cadavre, Kabange, Mouyibi, danseur, chauffeur taximène à Salman. Salam. Oh. Kabila, voyou. Kabila, au moins, mangara non de baokufa. Non, on peut un message à toi, Kabila, écoute. Zamina linga, non, pas, mais Kabila, écoute. Na bakosu kose, on a barimi ntambe. Kabila, au moins, mangara non de baokufa. Eza lango makasi na biso bamvuluzite. Eza lango force na biso te. Mais eza esprit ya nzambi ya mpungu, lulendu. Azo souki sayo parce que c'est trop makila ya bana ekolo Congo ezolela yo Kabila kende na yo bao botikali bobongwa na tout est vanité bakokunda bino na bandaku na bino te na bajipi na bino te ça ne sert à rien comme bonne yebana na monde entier ndenge bolobaka et après ton âme mère soki bakundi yo na mabele okozala na ba visiteur moko yo mundele yo belle tu es complice de notre malheur toi français qui est complice il y a que bankusu nde bakozala ba visiteur na yo après les êtres humains bakei batiki yo na cimetière yenge lisusu na bandeko balandi Matondo vraiment liweza nzela na biso nyonso tout liweza nzela na biso nyonso mais lolenge nini yo vivre na kati na mokili lolenge nini oyo ovandi na batu lolenge nini yo vivre na batu na kati na mokili yango nde muteza kolakisa biso bisika suite na biso après liwa vraiment na kati na mokili asoko bebisaki ba vie ya batu bebisaki ba nzela ya batu bebisaki nyonso oyo eza ya baninga po ete moninga wana pena na droit na ye ya ko vivre ndenge nzamba taki mutu na se ya mabele. Alors yo ye awa o BBC bango pote ozui opportunité moko boye o BBC ba vie ya batu ndeko na ngai nzela na yo après liwa na yo ekoyebana parce que yebani déjà après liwa no okufa ekozala kaka lolenge oyo osalaki batu na kati na mokili awa ndeko na ngai madeka kokonda kozwa minute mingi te vraiment oyaki kaka pona kopanza pona ko témoignage oyo vraiment liloba suka nini kotalisa bana ya Kongo. Le basuka na pesi bandeko balandi balenge beni na lobi na bino ete na lobi s'il vous plaît bitumba o tozobunda ekomama na Bible lolenge ba Israël babundaki na ba Philistin na tango wana roi David azalaki roi David pa bundaki Abraham pa bundaki bino ba pire yalandu moi l'école Congo s'il vous plaît tellement esika ozwami bunda pona pasi na yo bango bazolia bango bazomela baza ba faux pasteur baza ba blasphémateur baza ba inscrible baza bato ya kodivida barando bandoki batu mabe tellement sois conscience belela nzambo ya yo parce que cette idée les oh batelemi na likolo tolobi nzambe na nani Jésus-Christ pe azali prophète Jésus-Christ de Nazareth azali prophète
ba yesu deja baza mibale kimbangu mpe azali prophète na nzambe ya biso ya bayindo jésus christ aza na nzambe mais na bango nyonso basali nzambe moko babengi ye l'éternel des armées selon les ponts. S'il vous plaît tika kolanda pasteur wana baza miyibi bazo contempler bavi na biso tala tato ya kufi fale tobetele maboko me bakote mse tobambi ye mabanga po amérité mabanga ingeta mama Congo ingeta vraiment merci na ndenge participer na mokona lelo vraiment matondo mingi tomulani mbala ya sima au revoir. Au revoir. Merci mingi bandeko na ndenge bosili kolanda ngai mokona lelo merci mingi na bino nyonso vraiment nga na koloba boye omoni vi na biso batu ezali to batu za kaka na vi moko tango toza kovivre na mokili oyo ya se esenge na biso toyeba kotambola soki otamboli mabe yango wana pe lifuti na yo okozwa après liwa na yo okozwa kaka mabe soki otamboli malamu na mokili oyo c'est-à-dire okozwa pe kaka malamu après liwa na yo otambola mabe ezali lolenge nini otambola mabe ezali lolenge ya kobebisa surtout bavi ya bato yo osala mutu te osala eloko moko te na mokili nzambe mutu apesi mutu pema nzambe mutu apesi mutu valeur wana ya kovanda na mokili pe atie mutu na se na mabele alors yo mutu lokola ngai yo batie na se mabele nga batie nga na se na mabele alors yo kozo autorité likolo na ngai okomi konyokola ngai okomi kobebisela nga bavi okomi kosala mabe mpo na ngai opanzi nga sango epai ya bato ndeko na ngai suka na yo ata biso bato mokili tojuge yo te kasi nzambe akojuge yo yango balobaka ete liwa soki ezalaka ezali nyonso kaka mpo monene na nzambe emonana mpo soki liwa ezalaki te me bato mosusu nayebi te soki tosuka ndenge nini me Dieu merci atia liwa na se ya mokili ata osali bato mabe ndenge nini ata olie ndenge nini ata osali nyonso ndenge nini suka na yo se liwa moto ya mbongo na moto ya pauvre biso nyonso tosukaka kaka na se na mabele yango wana monene na nzambe yango wana place wana ata osambelaka te ata ondimaka te ata oloba ete bauta na likolo babwaka kaka na se na mabele boye na place wana voma yango toyebaka ete nzambe azali nzambe oyo asala biso bato azali na lolenge nyonso soki obengaka ye na kombo nyonso tu obengelaka ye me tokoyeba ete mutu oyo asala biso na se na tovanda na se na mabele topema na se na mabele azali tokokamwa ete pema oyo apesa biso pema toza kovivre omona na miniti moke pema ekei pourquoi etikalaka libela te ekokende ekei wapi to raisonner to tika ko détruire ba vie ya batu oye na ndako ya batu omoni mwasi na mobale bavandi na bango malamu ale yo wana otie songi ezali mabe bandeko na ngai soko kei na mboka na France tala batu ya mama Olangi ebele batondi kuna batu ya mama Olangi batondi na France ebele okokama ndeko na mosusu ozalaki na kati na Kinshasa okoya kaka boye na mboka na France ayamba yo ndeko akomana deja muta mama Olangi atalisio milimo atalisio ba état d'âme tant sous pas na mwana ya bébé aboyo mema yo ndeko na ye aboyi kopesa mwana bébé po akota deja na likambo wana ya état d'âme akota deja na likambo wana ya koboya mutu ya koboya mama na yo papa na yo oyo akotisi yo classe botala ba vie na biso ya Congo tozalaka nango ba vie ya Congo tozalaka nango bandeko nanga na ba vie na biso ya bolimbisi ya Allô? Allô, Ndéné. Naza ndira dise koko. Ah, ça va. Nakatia. Alors? Okomona mama oyo akotisa yo classe, papa akotisi yo classe bandeko langa bota la situation tozalaka nango na kati na Congo.
mama azosouffrir, azoteka Thomson, azoteka bakwanga, azoteka makayabu, azoteka biloko ezanga tina, mais azosala tout po akotisa classe otanga. Mama wana natango wana azalaki ndoki te. Azalaki ndoki te. Natango wana yo mwana oza kotanga classe. Oyebaki mama olangi te. Oyebaki mama olangi te. Mais kokoma na tango moko, situation ya Congo eza nango situation moko ya malamu te. Situation ya Congo eza situation moko misala ezalaka te. Ba gouvernement na biso etalaka situation ya peuple te. Alors ato tangi, okomi na niveau nini? Eza ko risquer okoma na suka pe ya classe osilisi boye, okomona pe boye musala ezali te, misala ezalaka te. Alors bango ba ekote wana na tango wana okomona pasteur abimi atalisio alobi ndeko na ngai soki yozoka musala te ezali mama na yo, ezali papa na yo, mutafre na yo, ezali noko na yo, botela likambo. Yo po ndimi. Otali situation ya mboka te. Otali te ke mama na yo. Otali mama na yo anyokwa mapo na yo otanga okoma na niveau za nango. Me okomona kaka mutu moko aye akaboli na famille na yo. Okoma kofinga mama na yo. Obenga mama ndoki. Okanga ye ba sorti nyoso ya bakombo. Po kaka mutu moko abimi kaka boye. Amona même pas passer na vie na yo. Aeda yo même pas na vie. Alors oyoki ye na facilité nyoso oboyi famille na yo. Bandeko na ngai totalaka bisika ya kotia makolo. Totalaka bisika ya kotia makolo na biso. Ba place muso otie makolo mulo komi mbala moko na conscience. Obungi mbala moko oyebi lisusu famille na yo te. Parce que eza place moko koti eza ya mabe. Ba mvute yo mbala moko bosani tout. Il faut tozalaka na reconnaissance wana. Il faut toyebaka mutu asali yo malamu zala na ye malamu. Mama na papa na oyo bazali famille. Mutu moko ta koya kokabola ta pasi ya ndenge nini. Alors batone eloko basalaka bakoma kosala na politique eloko nini basalaka soki baye na kati na batu bozolanda bango boye na kati na lingomba. Alors gouvernement to pe pays gouvernement eboye nango ko aider peuple. Alors bango basali nini bazui malheur wana babwakeli yango pe ba famille ono za mama na o papa na o mutasali te ozo musala ozo ka musala te. Alors soki za mama za te papa za te ozo musala wapi? Na kati na Congo ozo musala wapi? Mingi bakoma po ozo musala otangi na yo bien mesuka nango fo ke ndiko simba kisi. Otangi na yo bien suka lango fo okoma kaka na mabe moko boye suka lango okobio kaka famille okoleisa kaka famille okoboma kaka famille otika la kaka yo moko. Alors eza mboka te. Eza mboka te. Eza mboka te. C'est-à-dire, il y a un bon pas gouvernement, allez, azo pas le peuple, azo bébé sa famille na bino, azo bébé sa mabota na bino, azo sala tout boka bona bino na famille na bino, pour gouvernement avant d'année, bango balia kana bango, allez bino peuple bo souffra. Bon moni place Congo zo kufa. Place Congo zo kufa yango wana. To sala biloko mingi o ezo boma Congo na biso, ezali ba église, ezali politique. Eza makambo ebele o eza kuboma Congo na biso mais o ya minene yango wana politique na mangomba. Vraiment bana na Congo bisika nga na suki yango. Merci na madera kokonde mosili kolanda ngai. Merci na bande konyoso o bosili kolanda ngai bosili ko participer. Vraiment to mona ni balasima matondo na bino nyonso mbote na mombele black. Botika la malamu au revoir.